Voilà. Bonjour la famille CC. Bonjour la famille CC. Bonjour la famille CC. Likez, partagez s'il vous plaît. Omar, bonjour, bonjour. Likez, partagez et ça l'en a bien la famille. Likez, partagez et ça l'en a bien la famille. Bonjour à toi Pierretta, bonjour à toi, bonjour. Likez, bon, partagez la famille CC. Nabi Mikolo, ceux qui t'ont isali, pourquoi pas. Nasa la bino belubu ya mama CC. Surtout na bana na biso oyo bayebi kolamba te ba jeune fille na biso. Surtout na zobeta sete na ba jeune fille na biso vraiment. Maman Monique, bonjour à toi. Bertine, bonjour à toi. Nayebi ke ba maman nanga bayebi kolamba. Nazo ba toujours ba maman soki bo Monique. Boza recette mo ya be bo pe maman c'est ça lamba. Opesi so bo Monique bino moko. Boko lamba boyisi mama CC a connecté bino na page na ya mama CC pour na repartager ka ba mayele na biso et que ça la biso bien maman Monique, Bertine, Clora, bino nyonso boma et que ça la bien. Voilà, lelo nazo lamba madesu na biso yango yo. Bon, nga père akena trokin, madesu akin, ya biso pe apoto ezali na olamba auto somba na Europe. Mais lelo na olamba oyo po voilà père alinga mi madesu oyo ngala madesu na nga oyo na lambelaka père po biso basa mabala père aba petit yalinga madesu batiaka ni viande nabika ni viande ni musuni naza la poisson fumé na ndaku naza na makoso naza na viande mais eza ya ye na olamba ndenge père asengi mais na madesu na nga na olamba non tia eloko te na kati etangami poisson ou bien musuni. Vraiment la famille bon like bon partager s'il vous plaît. Voilà. Madesu nanga yango yo, na madesu nanga naza na tomate concentré, naza na poiron. Non, naza na ndembi, oza ndembi hein. Naza na céleri, naza na feuille nanga, deux feuilles. Naza na deux ail nanga, naza na oignon. Naza na de tomate nanga voilà biloko nanga yango nga na rotia ba ndem nanga yango na kataka ebele bola misi na congélateur tomate nanga pe nga mukonza marché nakina na somi tomate nanga boye na linga te tozanga parce que na poto soki ozangi mutu akopesa yo aza te na madesu nanga pe bonjour à toi maman Nicole na rotia muscade yeyo muscade yeyo aza ye orange yeyo na tia muscade na madesu na nga leta bako préparer na tia ikada mai na nga na moto po tozala na retard te bino boyebi ke madesu ndenge ezalaka voilà naoza madesu na nga nazotia naza na kibe na sel bolike bo partager s'il vous plaît madesu na nga yango oyo nazotia madesu na nga esi na sokoli yango na sokoli madesu na nga voilà tie madesu na nga na moto po toganye kaka temps voilà la famille bo like plus bo like bo partager bato baza vraiment mingi te Georgina bonjour à toi ma chérie bon like bon partager nayebi ki ero bato bakeke misala c'est normal voilà bon na madesu na nga na ozwa ndembi na tie po madesu etoka bien moi bagula ekota la madesu et ça la bien surtout ba jeune fille na biso ba jeune fille nga nazolelaka bino nazolelaka ba jeune fille na biso pour la kolamba vraiment on a tiré céleri nanga na tiré de ail nanga nga fina ail te soki etoki
nde na kofina ai nanga natie de ai nanga natie de feuille nanga to na otia la sauce na otia nanga sous feuille te à part sauce nanga madesu na otia matungulu mama Berthe na saini yo nde mamati mama nde fo kolamba ti na madesu na ngai natie bonyo nanga madesu na ngai etoka vraiment kitoko goût ekota na madesu vraiment kolamba faut rejoindre ta nango bino bomona mindele so azolamba so décorer na sani na ye eloko ngo kolia mais soka décorer oki na posa ya kosomba oki na posa ya kolia ba mama bomoi ndenge nazotia la madesu nanga to mola ka ba mama ebele o mola ba mama ebele ba yebi même kolamba te yo mola ka mama yo mola ka maquillage yo mola ka nyos ngo mela mai trop na citron hein. La famille beau partager ka maman eza facilité moninga 8 ans azolambela bino ero bato bakota rebele mais bato baza mingi te beau partager maman Berthe partager Elisa bonjour à toi partager maman Georgina ata borota la télé msu boza na tante mais beau partager pour la maman na biso mususu bandeko na biso pe mususu bakoyi kotala po bandeko bele bayebi na bango kolamba te parce que bazalaki bana baya parce que bazalaki na ba domestique nzambe apesa ye bango chance wana ya kozala na ba domestique c'est bien mais kolamba bayebi na bango kolamba te omona mama kuta azolinga te mwana na ye alamba parce que baza ba domestique na ndako mais lelo bazozwa problème wana ebele na mabala na bango lelo YouTube ebimi réseaux sociaux ezali babiso ba mama cc nazolamba mais nazozwa ta ya kopibele msu bilo na olamba na ndako eza pona olakisa bato te mais za po tolakisa bandeko oyo bayebi kolamba te bacomprendre ah oza po oblige otia msu biloko nyonso na tie te komsu pele msu na tiaka nanga litungulu kaka na ai mais tant tozolakisa boye mpo bamama bacomprendre eza ya mibale ebele balela madesu makasi j'espère bocomprendre naolobaka vere ok elubu ya mama cc ngai nayebisi bino ngai alingaka kipe oyo ezalaka kitoko eza publicité te mais désolé kaka topesa nalingaka bouillon oyo ezalaka bien naotia bouillon nanga naomélange te naotika ngo kaka boye po soki ekiti na se le mosusu ekoki kolembisa na madesu nanga natie bouillon nanga naotia mpe sel kaka mokie biso tolambaka toyebi calcul mental ok olekisa muwa te voilà nazozwa muscade nanga yango oyo tozotia madesu tia madesu flou hein flou ezokota na telefone na pango ça voilà nazwi muscade nanga naotia ebele te nga mpe linga nanga trop nayoka solo ya épice te voilà vraiment totika madesu na biso eketoka nango kitoko oyo nakosala yango meme 3 épisodes parce que tokozela te madesu etoka madesu ebela non tosala 3 épisodes voilà totie déjà oyo nga natiaka mwa mafuta mbila moke nga na mafuta mbila yolamba no na huile nga na kolambela okala na mafuta ya mbila huile de palme na biso nga nalela yango fort nga nakokaka te kolia madesu ya huile nakokaka te mutu soki alambi yango na kolia so na bino olia te na kosi mama Berthe partager nanu nga natiaka mwa mafuta ya mbila mokie po ezalaka na goût moko boye ekotaka na madesu
Moi gumo ko ezaka wana mafuta mbilo so somi surtout so somi mafuta mbila kitoko. Voilà. Au moins la pena ko gu pende ezokota pardon na madesu mandeka na tiebo sola kitoko ezobima ba mama nazokosa bino te kolamba yo moko fo o concentré tant ozolamba ezato na olamba ka vite fait mbang non zwa tana yo soko ozolamba mama eza mibali musu balinga kolia kaka na kolamba ndongo olamba abo ndenga kolinga yo po ba musu bakasa kaka mobali fa lingo na sexe bolimbisanga non mobali alinga mwasi na nyonso po la totambola na nzela abana na kolingo bo physiquement boye alingi yo après le reste eye les restes les a mbetu eza ménage non na ndaku ménage faut à la propre nazala tilapia nanga lonsala na tilapia na okalinga ngo bien yango to lela madesu bana nga balia na bango madesu na loso balinga na bango ba complément oté voilà et l'obité que moi si kaka maquillage crayon place nozo là ma vraiment pour nanga il faut ezala propre c'est mieux à la propre ton ozo là ma père pas ma petit azoba ah madame ça va même accueilli pas ba fille ba on dit ma bango mikolo nga benga ba mida chantier yembuka lobi nga penali na zaboy na lingala ki deuxième bureau obenga lingala nga ka simple likangu y a pas de problème voilà basi no so batini bango babala te mibale belé pe bakufi basi bakome belé yango moto ozala na ba deuxième chantier ba troisième chantier wala za ba charge ya mibale ba mona ba charge na bango ok na ngoti na suka pe ba aussi sango biso ndenge za belobi père na nga ba mwana nga mama na biso te mais papa na nga ba mama yo ki pe poche na yo ngane la za bela ki pa trop poche à père tant nga na la tia côté voilà poso obi olanda obela mutu ya yo obela ba migraine omela ba kisa ya ba makasi wana ekebelisa yo ka kipe sala devoir ya palais oyo na congélateur sala devoir na yo ndenge père ake musala boye o kango la belo msote madesu ezate la bela madesu ok chef oza na choix ozuka ko la beli o changer ngande na za sola mola yake na olia fumbwa na nga ya lebi madesu ngala lambi yanga banjungu eza lango ebele o lambi na lambi yanga fumbwa na nga est-ce na ça problème na poto apé to pelisa makala te o babengi na français les charbon to pelisa na biso te siko kolemba na nini nga pende na zabo na kela nga bulo te siko na kolemba na nini pesa tala ta tomate na biso nga na tshaka tomate na mai elemba après nalonga na boye mpona tika ta na tshaka mai ya moto ibali batonda na bango te ata osali nyonso yaya mpona tia mai ya moto eza moto te ata la bomele sauce ya madesu boye yaya oyokana na ye te bato moba bayokana na bango te poa yosalaka devoir na yo kipaka poche zalaka mayele esalelaka kimwasi comprendre soko obika komilata susi nazotia teme uti na congélateur nalingi ezwama mai ya moto wana po nalongola baposo après la kata yango mpo yango na otya na osala sauce ya madesu na nga voilà na sauce ya madesu na nga na otikaka ya kibe biloko episi eza ebele te na otikaka ya kibe na mwa muscade moke totya na sauce muscade na madesu no mpo kootya poiron noir okotya me nga na tielanga te bato balingaka okotya bonjour à toi Titi, bonjour à toi, bonjour à toi. Dans ma dèche au rocha, secret à Kolamba, ba maman ka foye ba, surtout sur aux autres salades, aux alandaku, au label no mobile, aux anneaux tranquille. Voilà, voilà, aux anneaux la problème té. Mais, sur aux autres, à taille pour tambour, là, yo, on a ma colo, comme à ok, centre, à tous à la bonne moté.
ya osomba bilamba okeka centre okeka kotambola oyebelamba ni ebimi mpo obeta lisolo non mpo bafille ebele baza bongo aza nde na mbongo te mais akoprefere kaka kotambola na bamagasin mpo na nini aluka ta ayeba kaka elamba nini yango ekoti na prétin make nini yango ekoti makasi na obeta lisolo mais aosomba ne te mosusu mpa okende akeka kokota baniongo kotambola teme eleki mais zwa ta na pere ta mobulu yango biso tobi to 2022 tozopartage tokoloba nyonso baoyo mpe balingi kota kofinga bakela bango koto bafingaka bamidashu bokei baoyo mpe balingi koto ya elubu mwa bemission biso tozala mpo biso eza mpasi mpo omona tofinga parce que vraiment wana vraiment nzambe kaka toyebi internet eza église te mais supporter faut osupporter oza na siwa te soki okoti réseaux sociaux voilà nazolongola biloko nanga opo nazoklasa yango mpo naza suni eloko ozwa a te bepisi tu natiki kaka muscade na okata oignon nanga yango na osalela sauce nanga mpo totya na madesu eza muscade mpo na classement bamama koyokaka no mutu mpasi te oluki kaka mwa basini moko ya boye. Bonjour à toi Didi Chambunga. Bon like, bon partager et ça maman c'est bien. Yves, bonjour à toi. Maman Gisèle, bonjour à toi. Bon like, bon partager. Bon quand on a bien mutu mpasi pour la classement na ndako. Oza moi basi noa bolem sosoma ki viande. Dam sosoma ki eloko moko. Classement na sosoma ki il faut kangara boye po epanzana te. Ngala soma belastique ebele ya noir. So na fongo na kangi boy. Na kangi boy na bisa ebine za piment bandibu na sele ki omukulu wana eza kitoko po na sele ba viande ba poulet. Eza bien. So otio no classement bo ronyo comme anoté. So ozui peta ozui ta osokoli yango. Ozui ta osokoli mama classement ngala tsaka langa kabu. Na bomalanga mutute na lingala pe mindondo test na tonisa ndako madesu yango oyo ezotoka kala te tokata na biso live po tokozela te madesu etoka ti wapi tokozela te voilà ezomema sula kitoko naozela tomate nanga nalongola yango baposo mpo nazokata oignon na biloko mosusu mpo nasala sauce ya madesu nanga. Mais le cas là, on a obligé dans le kata. S'il te plaît, range ça dans le congélateur. Le cas là, le dérange ça dans le congélateur. Le congélateur de balcon, pas ici. Mais dans le congélateur de balcon, doucement. Nous sommes là pour la fille. Doucement. Il y a quoi là? Il y a quoi? Doucement. Voilà. Et mon Hollande. Je voudrais te dire la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie. C'est une vie comme les autres vies d'écho. Vie chrétienne est sa vie à Bible na dépécaté. Vie chrétienne est sa vie à kokende kaka na église te. Mais vie chrétienne c'est une vie où ngai na yo segeli to bika mokolo na mokolo. Il y a des normes. La parole de Dieu est incarnée dans l'olenge où ngai na yo segeli to sala. La Bible dit ma premier chrétien yabéré ba yaki pour reconnaître bango à cause il y a caractère où ma fichaki les gens qui étaient païens avaient défini la vie de Jésus-Christ en étant on parle de la vie de Jésus et ça l'olenge où Yesu azalelaki na caractère na comportement pe na babitide na yendeko yoza chrétien
Quelles sont tes habitudes? Yosa chrétienne. Quels sont tes caractères, Nego? Combien de lois qui m'y battent sous une église? Combien de lois, combien de lois comme sceptique, balingi mongongo anzang, balingi lisusu lisolo anzambete à cause ya comportement na yo mama nandako. Mobali na yo moko akoma sceptique, alinga kakutu koyoka ba frère au pasteur te à cause ya lolenge na yo mama ya ko se comporter nandako. Même tes enfants, même bano yo boti, baso croire na nzambe na yo te. Papa, tu es serviteur à l'église, pasteur, diacre, évangéliste. Mais regarde la manière dont tu te conduis chez toi à la maison. Ta la bananayo et relation coûteuse à la gâte. Ta femme n'en parle même pas. Oh l'église. Namoni fois la soka l'internet, laisse-moi te dire. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, yozo régné. Aujourd'hui, esengona yoza au plaire na bateau. Bamona yo lata kakitoko. Bamona yoza boga. Tu es belle. Oui, bravo. Allez-y. Plaire na bateau mon kilio. Mais la ligne na yebisa yondeko. Kendo tala Galate 1:10. Nous sommes nés, nous sommes créés pour plaire à Dieu, mon frère, ma sœur. Nous sommes là sur la terre pour rendre gloire à celui qui nous a créés. Mais toi, mon frère, ma sœur, yayo esengo, tango bato baso kumisa yo, tango bato baso tombola yo, neko. Homme, pas pour que neko, ozala instrument ya gloire pour la bato mosusu. Oui, Dieu t'a béni. Oui, Dieu t'a élevé. Mais si il est là fait, mon frère, ma sœur, cela est lié à sa volonté. Cela est lié à ta destinée. Et ce n'est pas un fait de hasard que l'Éternel a permis Yozana la position où Yozanango. Ce n'est pas un fait de hasard que l'Éternel a permis au Vandanambo Yozana Kaneko. Tout est lié à la destinée à Vinayo. Amen. Mais Lélo, Yozo préféré au plaire bateau. Lélo Yozo préféré au plaire Mokili. Lélo Yozo préféré Batoba Betela yo Maboko. Lélo Yozo préféré Batoba Tombola yo mon frère, ma sœur. Le même personne qui te lève aujourd'hui, Bangwana Lobi va tirer yo vers le bas. Le même personne qui te reçoit chez toi, Bato Yozo Yamana ba fête Yozo Sala Kopesa Kolia Komela. Le même personne en sortant de chez toi, Bato Aliboso Bazo Tonga yo na lena na kutuma la montée. Au sali sacrifice, au sali fête, anniversaire, au sali teke batobaye, balié bameli, mais le même personne en sortant à fête, bazotonga, baotonga, nameli kutuma la moté. Mais regarde le sacrifice que tu as fait. L'homme est de nature comme ça, mon frère. Nazolanda ndeko na biso pe na Facebook comme les trésors qui tombent kiaka namoni kaka mateya ne nasepele nango la naosala mosala natie mateya na ye eza bien, c'est intéressant, eza bien. Voilà, tomate nanga yango na kati, tomate nanga yango yo. Tomate ya mbuma vraiment so ko na congélateur so zo lama ndenga na linga o tchango na congélateur siko so ngo lamba bimiso mbala mo tchoma mai mo ka tiède o longoli ka ba poso wana la famille tongo sala sauce na tomate wana ndenge lembaka kitoko elembaka vraiment kitoko moko. Oh là 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 là, elembaka bien. Ndetinga oza tomate kaka ya mbuma bomoni na longoli kaka ba poso yango na la sala na mbuna tshekutu boye yango na la sala sauce ya madesu. Voilà, sauce na madesu na sala kaka na nzungu parce que ngana linga te mafuta et sauter makasi pe bebisela na place. Attends la poêle là. On a tiré la même matéa. Oh mon
mon frère, c'est Jésus. Car il a retourné la sympathie. Il a retourné le dos mon côté. S'il y a quelqu'un que tu dois honorer dans ta vie, mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un que tu dois élever tous les jours de ta vie, c'est Jésus. Maman Victoire, bonjour. Si tu le fais, la Bible le déclare, la confiance, la gloire, ascension. Mais mon frère, oh là là, donc ça, le pot comment on mais pourquoi tu persistes na vie na yo ya ekombo, na vie na yo ya masumu, na vie na yo ndeko ya badega. Voilà. Comment ya Yesu fingami pour na yo papa. Combien de fois ndeko nanyango il faut kita koya kopesa yo toli. Tu veux que le Seigneur Jésus descende sur la terre pour y avoir serviteur de l'Éternel, évangéliste, diacre, pasteur, prophète, faites tout pour la gloire de l'Éternel. Ma pasteur a bien basé les sous-soutés. Nous avons évacué enfin pour diriger le peuple, mais l'élo aussi pour consulat. Laisse-moi te dire, Moïse aussi a été élevé pour conduire le peuple d'Israël dans Mokakana. Mais nous avons rappelé Moïse à Kotakanate. À cause de la haine, à cause de la déteste, Moïse n'avait pas hérité Cana. Papa, tu n'es pas le premier que l'Éternel a envoyé en mission. Sauce Nabiso. Tu n'es pas le premier que l'Éternel a envoyé. La Madesu, Yango. Tu n'es pas le premier, papa. Oh là, qui est beau partager la famille. La famille CC. Que l'Éternel a béni avec un bon mari. Madesu Nabiso et Zoto. Pour te gagner temps, il y a un moment où ça déjà sauce, il y a Madesu Nabiso. Ça sauce Madesu Nabiso. Bon, moi, dans la Bible, on a tiré la Madesu. Bande kolanga o ba monité. Bon, bah, dans nos vidéos, et dans la page à maman, c'est Botala. Botala, on a la Rosalate. Papa Jean la moni a Rosalate. Tania Rosalate. Garja Rosalate. Maman Victoria Rosalate. Laetitia Rosalate. Moutoyo Kassoni Azate. Même papa n'a pas de célibat. Bolinga Kolamba qui célibat et la tabino. On est dans les mobile. L'air aïe même Kolamba c'est moult parce que nini biso aboti biso plus de 13 na 13 biso ba to le kai ba la mibali na ebele ndeko na biso aïe Kolamba te soki ka lingo sele loko papa linga te biso ba Kongo ba mibali ba lamba raté ba mibali ba sima zungu te ah le là aïe pour toi aïe qu'on comprendre que na long pardon na longo tomate na les aïe ah yango la tie et là une boîte yango na tie yango ah bien. C'est ça la vidéo. Papa, je suis baraté, mais dès qu'on a fait la commune à Poto, à comprendre les poteaux. Dans la place, il y a un moko, à Lucasco vide. Abandon lamba. Abandon lamba, attends la vidéo, dans la chaîne YouTube, dans la chaîne à Batou. Abissel, dans la choix, c'est ce qu'on a entendu. Ça veut dire réseaux sociaux, ils ont aidé Bisso vraiment. Vraiment merci. À part ma maman, les gens ont aidé, mais. Réseaux sociaux vraiment ils ont aidé biso so na be aidé biso te na kosi mama mabe eze belé mais tola na mama mabe wana te tola na mama mabe wana te voilà du coup on a zo boire à la poubelle c'est dans la zo ranger en haut njamba osunga bana na biso ba eba kolamba. Pour ma chérie, na bango balingi trop Madesu. Balingi trop Madesu. Ma nalingi pena tala baye ba olamba. Bana boye ba olamba parce que ma chérie balingi trop Madesu nde Madesu makambo. Madesu nde makambo. So boye bolamba te ah bon souffrir.
Oui, on a ma déçu. Là, j'ai vu le ganga pour et ça, on mis sous pasité. Ça, on a mis sous pasité. Là, c'est là. Et là, on est sur les oignons. Alors, oignon là. On a la deuxième sauce. Mais que vidéo et que ça, même maman vous a fait le misala. Donc, vous likez, vous partagez. Vous avez la vidéo à maman ici. Et comme ça, là, bien. Non, là, mais la vidéo m'a dessous. Nzambe alola asunga bato nyonso baza na live nanga asunga bino apesa bino oyo ezalaki na 2021 oyo ezalaki na 2021 Nzambe apesa bino biso tosengaka non tosisi kosenga te Nzambe epesanga bana apesi Nzambe epesanga libala apesi Nzambe pesanga boy ba demande pe leki trop. Ye mo pesa ba e ba demande. Abi a couper sur bisoté. To senga e trop. Voilà. Abi to senga trop ba demande et leki ebele. Mais to za choité. OK. Voilà. Sur la zone de cabine parce que la zone classée dans le lot. La zone classée pour l'imbécile. Il faut que la caméra. Pour ça, abisso bien. Au thème si caméra na haut, ça ma cam. Ça c'est pas professionnel. Attends, tu le qui le téléphone comment la pratique là au sein de mon sur côté. Il y a ici une sauce. Sauce nanga, biloko ekotaka yango. La tomate. Madesu olia na loso, bana yebi ki bango balingaka madesu na loso. Tomate na biso yango ya mbuma. Obligé. Tomate na mbuma. Eloko ezangi ezate. Du coup, olia yango na tilapia bagaya bien bakalinga bien et madesu ana otia mafuta ana otia mafuta kolambela madesu voilà nalongola nanu alongola njungu pour espace etikala vide. Voilà. Namba ba défi mafuta biso yango to tie na otia ba peu éclairage. Ngo funga libanda te biso to na makelele ya ba voiture awa. Madesu na ndela lobi na tiaki mafuta mbila ndambu. Omone madesu sauce déjà ezotela. Na tie déjà mafuta mukie na madesu na nga bomoni sauce ndenge ezotela na tie déjà bépice ndembi na nga feuille na nga ai na nga nyonso aussi na tiaki siko na oluka ai pona finango pona tie ai vraiment mibima na kati te nayebi te soki ai akiti wapi faut koluka ye kofina ye beko tia yango na sauce mpona osala sauce ya ok mama lokola osala sauce sauce nanga fes madesu watia kote pardon mon izinga flou beau partager la famille c'est sur la mode beau c'est la binote bon bien eh bah maman beau partager papa j'ai partagé Tania a partagé maman Victor a partagé même que elle maman va qui misala
natia sauce awa osala na bino sosi ya madeso apo tokata wana toyakaka so madeso elembi mpo totia sauce voilà omoni ata mafuta soki eza mingi te te natieli madesu na nga tieli mwa mafuta mbila ndambu fais tourner ta tête mon frère, la vie ne tient qu'à un bout de fil. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. En ce moment de Kotoso solo là. Maintenant pourquoi 20h, 21h, nul ne sait ce qui peut arriver. Personne. Nul ne sait ce qui peut arriver aujourd'hui à 17h. Bonjour à toi maman Bibicha. Bonjour à toi maman Bibicha. J'espère qu'on a bien par la grâce de Dieu. Nous on dirait ça. Oh, changa bonde. On a ça sauce. Notre la famille. Voilà. On a un moto. Avec porte kuna. Il y a évité ce qui n'a ni. Voilà, bandeko na nga toza mafuta na biso ezwa moto. Voilà, tosala sauce na biso ensemble. Bon, la sauce ndenge ebima après tokata na biso live tozelati. C'est qui hein? Bon kasi ko azongi kaka sikoyo azongi. Voilà. On a la sauce na casserole moko ya eza muneni comme ça pour ma futa et bébé c'est la ngai réchauffer ou bien boire na linga vraiment to plat qui kalungu moko plat bien poêlé ne va bien ga plat non pour la mona bébé ça trop cuisine ma futa partout ménage et on se met ça là on y a topé ma pète bon noter. Oh, t'es. Il y a un voilà, la journée pour soi bien. Tiens, moi, la famille. Voilà. Voilà. Sauce, ma frère, plus à moto. Ma dispersion, tout cas, la bien. Ma fout à plus à moto, awa. Awa, sikoyo, nga, nazo, nika, basani, nanga. Le temps, tozo, zela. Zozela sauce na biso ebela. Zozela sauce na biso ebela, tu vois. Nga nazonika basali na ngai. Naza bino elongo. Elongo ebandeli ti suka. Ka basali na ngai. Donc, c'est aussi c'est pour. Vous avez quand il a un cours. Ma cour en bas, ma cour, non, ma cour en dribble, ok, non, ma cour en haut bien terre. Il a non, qu'est-ce que il est un peu coquille. Le moment où il côté. Qui moi? Oui, toi. Ok, là, c'est quoi, il est autour de là. Bon, quand je cours en haut, il. Bah oui, j'ai qu'une. Il est pour Annie. Cours de français. Il a un on va courir, on va couronner, on va nous dire, bon, autant on a bien souviens, ah, Vital? Oui. Attends. Nous avons foutu à la bisouette de la moto. Nous avons la sauce, nous avons ma dessous. Quand on a ça, on a pris la pousse, on a malembe pour mon sac à monnaie.
Quoi, on sait la main corona. La tini bino ça elle sous. Dan. Ah. On est dans métro et à l'hôpital. Bazalaki envoyé le matin, journée na bango, et souké na bango, ne kona kacha mort. Que Dieu te fasse grâce, qu'il nous fasse tous grâce. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Il a besoin de moi. Il est temps de remettre le pendule à l'air. Il est temps de discipline na kacha vinayo. Nous avons parlé de ça 2020, c'est l'année de discipline personnelle. Et comme itango ndeko, réparer, il y a certaines choses ndeko, ils ont quoi tirer dans le bas. Il y a certaines choses, ils ont piqué ça, gloire ensemble dans ta vie. Tu trouves ça normal, yekuna tout solo la kate, yekuna kutu mais ndeko, un chrétien ne doit pas vivre comme ça, ndeko. Oui, il y a le problème entre les hommes. Il y a toujours le haut et le bas entre les humains. Mais il est temps de surpasser ma il est temps de vivre la humilité. Tu ne veux pas t'humilier. Tu as fait du mal à ces frères-là, à cette sœur-là. Mais pourquoi tu hésites d'aller demander pardon? Il s'est passé des choses. Qui t'a dit et tes motos à Kosenga pardon? Et Zakara Moto Basala qui m'avait. Non, ma sœur, mon frère, toi aussi, on avait fait du mal. Tu peux aller pardonner. Tu peux aller pardonner. Tu peux aller réparer Ndeko. Les jours nous est comptés, mon frère, ma sœur. Les jours nous est comptés. Oh, mon frère, ma sœur, nous sommes le pèlerin. Oui, en 2021, nous étions présents. Et on est en 2022, au mois de janvier. Nul ne sait ce qui arrivera pendant les 11 mois qui nous restent. Yango tango zoyo kamongongo anzambe na ndirsi pa ton cœur. Yoko yokenda ka ecclesia, kokende kaka ecclesia te pona combler ma ban. Kokende kaka église te pour la présence physique na yo. Non, quand on va à l'église c'est pour rencontrer le Christ. Quand on va à l'église c'est pour réparer la communion avec le Christ. Quand on va à l'église c'est pour être en contact avec le Saint-Esprit. Mais combien nous allons à l'église, mon frère, tout taper la carte église, mais toujours compter la présence ensemble de l'église. À part le bâtiment, l'église c'est ton cœur. Mais toi tu vas à l'église avec le problème, avec le fardeau que tu pouvais laisser chez toi à la maison. Tu vas à l'église et tu pries, mais tu es conflictuel. Tu vas à l'église et tu pries, mais on s'en a pas mis d'ennemis. Tu vas à l'église, tu pries, mais on s'en a pas tout et on mis la mongo. Tu vas à l'église, tu pries, et on a pas tout et on gagne pourquoi les locaux sont la madé. Frère, sœur, que Dieu nous vienne en aide et que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous fasse grâce. Voilà la famille. Ana sisi. Kosola kasali nanga oyo nasalelaki eta na oza mafuta mwasola mobeso ebima mafuta pe tokomisa yango trop huile te futa ozala mafuta ebima. Merci à toi maman Merdi Katako, merci à Ido, merci à maman Bibi na lobaki. Voilà bandeko nanga bo like bo partager et ça nanga bien. Nabi ki bandeko mingi bakolanda après. Voilà, vous likez sauce na biso kate to sala sauce na biso ma desu et bisa moi sur la mafuta ya et bisa moi sur la biso mafuta ya mbila bongo to sala sauce bandeko o bakoti kaka sikoyo si na expliquaki nyonso eza na page. Eza na page kolamba eza nango problème te eza kaka tala ndenge bazolamba oyeba kolamba meme nga nayebi kolamba chep te natalaka chep pa internet na YouTube. Voilà nayebi ndenge nini balambaka chep. Voilà la famille
kolamba bayekola kaka so nga na olakisa bino nalobi nayebi nyonso nakosi lelo nalamba epondu ya kokalinga eza na ndeko mosusu atie commentaire pondu ya kokalinga mafuta emonani te voilà nga lelo nalambaka pondu ya kokalinga nalingaka mingi mafuta mpe eleleka te mais lelo nalambaka fumbwa nalingaka mafuta nayoka mafuta. Bonjour à toi Nelly. Voilà, mutu ayebi ndenge alambelaka olamba bayekola kaka ngala olakisa bino elobi te ke ngai naleki bato nyonso na olamba mais non mais na olakisa nde secret na nga secret oyo ngai mama Sese nayebi voilà nga nazolakisa nde secret oyo nga nayebi yango nga nazolakisa bino mpe bakolakisa nga secret na bino oyo boyebi voilà na baoluka ai na nga emata ai na nga yango emati nazobimisa yango nafina yango nazwa fourchette voilà mafuta na nga c'est bon mafuta ça va na kosoli te mafuta mosusu ezalaka ka modele oyo nasala ya meme ti oyo mpenza eyokeli nga na mawa ya tozwa na ai tofina voilà nga linga boy nga aussi mwa na maboko te solo wana ebayisanga nga pe kokata yango te mosusu moto alia yango akoyoka ndenge nga nayoka nga linga boy apres na fini yango susu nayebi te so eza wapi naluka yango emata emataka sike emati tokofina yango na basamai na madeso na basamai madeso bata mafuta na biso namoni c'est bon po tosala sauce mpona longola yango mpo là. Là, on la porte, ma foute est là. Pour porte, la kanga qui m'a lélé qui. Oh, ma inanga ma dessous, nazo baksa, na ma dessous. Ma ici na ma dessous. La ba madesu nanga na tiaka on dia mafuta mbila ndambu po ekusala moi goût lelo na la madesu nanga na otia mbisi te na otia viande te mais après sous week-end na la madesu na otia viande comme super la madesu na otia poisson fumé na doit pe na poisson fumé nanga mais na la melango père ya pamba lelo te même lobi même jour mosusu nga so nazala poisson fumé nanga nakanga yango boye mone uti congélateur nakanga poisson fumé nanga boye natia yango na congélateur nde nalobi ke poisson fumé ezali menga so nalamba madesu nalingana nanga kaka madesu bongo ya pamba ou bien nakalingi viande nango bien poulet à côté bien poisson nanga nalie na madesu voilà mais mbisi boye naolamba bino mosusu mpe mbisi na madesu mais naolamba bino mikolo sikoyo madesu na viande après on a même no madesu na makoso lelo on a même madesu ya pamba eloko na kati te olia on la poisson olia on eloko mususu okoyoka madesu no pe kitoko mais poisson oyo naza ngo posa te
po lelo naolamba na ngai ya pamba lamba na ngai ya pamba toka awa bapeti baza kobongisa vraimen bandeko na nga mpo like bopartage namoi mafuta na biso ebeli mpona kosala sauce na madesu na yo kobelisa no mafuta mingi te mwa mafuta mbila mpe fo ezala mwana solo nango ti nde babataba fo solo nango voilà moto eleki makasi naozala mwa moto ekita dimine kutu moto ekita bongo totya sauce na biso lokola nazomonte video te moye na kati eza te naokataka so natie sauce na kati apres tokozonga po tomélange madesu na biso na sauce ya madesu na biso. Bonjour à toi maman Christa Love muta bolingo love toujours like partager to bane moi depuis kala voilà batu bakota ki baope baobima nde na baika ki na laksi ndenge yolamba madesu na auto bakisa mai mama Teresa Bobette bonjour à toi madesu na bakisi mai mais madesu na tie mwa ndamba mafuta mbila natie ai natie litungulu natie muscade natie fe vraiment natie o nyonso akoki kotia so bobandeli video na page bokomona bolaike bopartage tema madesu ezwaka temps pour l'instant tokotika madesu na biso ebele yango na bi mpo toganye temps naosala sauce ya madesu na ngai mafuta esuma moto makasi mafuta na ngai ongalinga mingi la villageoise mafuta yango ezalaka bien boyebeli na obesa mpe makasi te voilà obesa mpe makasi te. Maman, toi qui me regardes, il est temps de lâcher prise. Il est temps de déballer ton cœur. Il est temps d'abandonner. Il est temps de demander pardon à Christ. Il est temps de laisser le Saint-Esprit conduire ta vie, mon frère. Combien de tomate, mais ce n'est pas le Saint. Tomate nanga ya mbuma euti na congélateur. Ah maman Thérèse Bobette, merci beaucoup. Merci maman. Bon like bo partager batu musu bakotaki batu bazokende. Sosela bino sauce ya madesu nanga. Voilà. Na tie na bike. Oba mafuta pebela makati, oda mafuta mbila eza huile te. So ngola mbala huile luka huile. Ngola mbala huile luka huile. Voilà. La tomate nanga congelée et les kitoko na sauce na biso et les vraiment kitoko ngala wela ko sala nanga sauce à madesu boye tongo ezobela vraiment là pe madesu ezobela na zo mba moko na mélange maman enfant béni bonjour à toi like partager na zo mba moko na mélanger na madesu so madesu nanga et beli voilà ndela weka ba maman nyonso oya Monique ah maman c'est nga pe lazala idée lazala posa la lamba secret moko bona na yebi na reconnaître na page nanga na bien na reconnaître na page nanga pona nini osala pe vidéo na yo soko lingi osali otindelinga la tie na komi peke mutalambi elubu o mama inter pona kobomba te zanga te pona olakisa baninga o bayebi kolamba te ba mama yo ebi kolamba ko partager mayele na ote na muto ebi kolamba te pourquoi pas partager mayele na ona bato ba ebi kolamba te les choses ni ko kata ay mo papa na bato ba ebi kolamba te po bata nini balamba ba eba kolamba maman Bobette maman Teresa enfant béni voilà. Pour partager mayele na bino na bato yo bayebi kolamba te bayeba kolamba et ça la bien yabi madesu nanga to liango na tilapia yabi bana baninga mingi na loso menga na lia nanga ngo na semu nga za trop loso te parce que so na le loso
na madesu eswesa yango estomac. Voilà. Allez, l'autre na madesu eswesa yango estomac. Jour nanga et moto langue ekataki. Évitez pourquoi il sale bon. Plaque nange ezaka soki eloko moko etouche na plaque ekati moto automatique. Ok. On a changé plaque. On a échauffé. Voilà. On a monté échauffé. Bon, tout ça. Tomate na biso. Oh. Kasi Maman Thérèse, yango la lobby. Na bandaki vidéo depuis kala nande na sokoli madesu nandenge na tie nyonso mama eza na vidéo eza na chaîne yana la kiso eza ndeko nanga prière ne bien na zuna longoli ekota te madesu nanga on a plaqué en bien te Maman Thérèse réponse non préféré au la vidéo pour ma desu nanga na tie mafuta mbila ndambo plate nanga ekata ki elamba ma ezwi awa sope mafuta ezwi ekati nga plate jela ba recho ba tartilo pesa nanga kanda makashi alide yozwa nini poisson fumé otia na congélateur nde na binga madesu nanga na lamba nanga musuni te na nanga posa o biso okaka te o naza na makoso naza na viande mais père alinga madesu na ye sa eloko na kati doucement tani kobuki yango alingaka eloko te na kati madesu nanga Mama Thérèse azonga mpenza otala madesu nanga natiaki mwa mafuta mbila ndambu natie feuille natie litungulu natie muscade natie tuma mwa biloko po madesu deja ebela na goût awa na sauce nanga natie tomate ya mbuma nasalaki yango nyonso eza na video bo excuse nga po plaque ekataki yango na moto échauffé na comprendre plaque oyo te ça va pas Ah, c'est quoi la moto epeli voilà epé mabe c'est quoi moto epeli Maman Thérèse mutu toi kolamba ba mama nazozela bino boya nango natia na page olambi elubu na yo opesi natiela yango bandeko ekesala bia bandeko bayebi kolamba te mpo na bayebisa bino bandeko ebele bayebi na bango olamba te moto aposo te. Voilà. Moto langue ediminaki. Plaki yango mo epemaki. Na otia mwa muscade ndambo. Voilà. Mwa muscade yana tiki ngo pe na madesu. Tomate oyo kelemba nyonso po euti na congélateur. Ndenge ezala ekelemba nango. Ekelemba nango kitoko. Maman Lydia ma. Bonjour à toi. Ola ekebo partager. Ola sauce ya madesu nanga. Nazo sala. Faki kitaki. On a d'abord madesu échauffé. Voilà, madesu naso ezobela bien. Nazoluka aïe, na chaki de aïe, na auto fina moko. Nazoluka moko po na fina. On comprend que moto ndire. Ok. Quand on a tomate na biso concentré. On tient madesu seben. Tomate na biso concentré. Nata sous mesure à ma biche. Voilà. Tomate, voilà.
moto eza makasi aussi ekenga fiere na fiere ya moto. Maman Thérèse Abi, d'accord, merci. Voilà maman, merci. Bandela ka vidéo ne bandelo mona mbama nde na ocha madesu nde na ocha bilo parce que na umeli na vita ba 1h et quelques. En plus na ocha na chaîne na YouTube. Na écouter ce qui est besoin. La science. Na tiki tomate mususu. Tomate ekoki pour la madesu na nga. Napenda nde mafuta mbila nde makambo naliaka na nga biloko balami na huile me mafuta mbila nde makambo la famille CC oyo eza céleri feuille moto omona wa papango ye voilà. Ce que la maman déçue, nous vous la tola, c'est ma déçue belle, on a ça la sauce. Non. Yo déjà, surtout dans ma pote, ouais. Le moment na Congo. Dans ma pote, ouais déjà, ma plaque est en moins belle. Yo dans la plaque non moro kangi. Pour ça la sauce, nous les ma déçue est belle, la sauce est belle. Pour ça le mélange na yo, vous allez quand même 5 minutes à 10 minutes. Ok, tu m'as déçu là. Oh, je suis élevé, madame. Ok. Non, il n'y a pas élevé. Voilà. Ok. Desu na pe na yo kaka non na yo ki on mungu ate. Nganga madesu. Voilà. Moi mungu. Fou. Moi qui va. Bonjour à toi, Kafouti Poto Poto. Bonjour à toi, bon like, bon partager. Bon, tu l'as moi bakier pour vidéo dans le vendre à la famille. T'es maman, ma déçu jamais au rose la tomate pelée. Non maman, même ma maman absolument baba kolamba. Bon, tu l'as bakier dans mon vidéo dans le kende bien té. J'arrive la famille. Non voilà. Maman Thérèse, non. Même il est ma maman, la soupe, bah, on la Congo. Et maman Thérèse, on a dit maman, ça doit là. Maman, maman, ce soit là, ma fumba. Au moins, la zuma ngouba, la zuma fumba, la zuma nyoso. On a appelé la coupe, ça m'a calé, on a manzanza. Tomate pelé, on a milango viande, on a milango poisson, n'importe poisson. On tient qu'à tomate, non, pelé.
mais madesu mama fotia bon okoki kolamba mpe moto ayoki yango bien mais fotia ata tomate pele mokie otie mpe tomate concentré mokie so olingaka mingi pele mingi otie mwa tomate pele ebele mais concentré otie mokie omoni ngai natie tomate pele mais natie tomate na ngai ya mbuma vraimen nasomaka na marché natie na congélateur après nasaleli mibale eza mpe na video omona yango na nde nasali nalakisi bino mais okosala mpe tomate pele nasalaka mpe tomate pele ndeka motema nangi esengaka so nangi nasala tomate wana mpo nasomi na marché wana ya fruit mbala moko bio nazwi so mpe nalingi ya bamagasin nazwi mais c'est mieux mama Teresa tiama tomate moke mais kaka kolamba ndenge nga nalambi tala vraiment na page partage mpo na bandeko mosusu omona mwa différence ezali ndenge kaka yo kolamba omoni kolamba surtout soko olamba nde moninga alakisi zwa mpe temps mpo mona ebimi bien ya mama Thérèse bolaike bomona sauce nanga ndenge ezobela kitoko toka madesu nanga ekebela awa nazwi mbama natie omoni madesu nanga yango ezotoka yango natie mwa mafuta mbila ndambo nangi otia botoko ezotoka namoni ekomokenda mpe na olemba ngaka soki sauce nange ebeli madesu nange ebeli te na kati live tozongi deuxième partie tomona madesu nanga ndenge ezala na loso naolamba na loso poisson naolakisa bino te mpo lelo eza likambo ya poisson te nakolakisa soki ebeli to notia na plateau mais lelo nga secret nanga ezaka madesu poisson eza mpona nga moko eza lelo elubu ya poisson te elubu mama sese lelo eza wana te fo kolamba mingi na lutu ya bois cuillère à bois yango biso yango olambela fufu yango osalelaka biso na poto na Europe biso bandeko nanga Afrique baza biso kaka yango nzeta fufu yango me naza nanga nzeta fufu nalamba vraimen so bato baza ebele sauce nanga deja eke na obela ndenge ezala na odimine moto mpo na okata live na otya moto doux po ebela nango malembe na bakisi nanga mpe mai te po mafuta nanga eza nango ebele kaka mafuta oyo yango ekebelisa sauce mais okoki mpe kobakisa oso na bi obakisa te na kosi okoki kobakisa mais nga lokola nalamba na cuisine na déplaçaka te omona cuillère nanga kabo mpe sauce fo osala yango na nzungu ya bien na kikalungu ya bien babengi poil ya bien mpo biloko ezika te ozala na problème te mpo soki ozolamba kaka biloko eziki gu nyonso mpe ebebi mama Thérèse mama Lydia ok nga natiki bino naodimine moto ya sauce nanga naotia mai te eloko te parce que mafuta eza ebele nde nabi moye ezika eza te bonjour à toi mama Evelyne otie nga mwa cœur esala bien bopartage pour la mama CC bandeko mosusu badécouvrir elubu ya mama CC s'il vous plaît nakomeka kolamba ndenge olambi nameka mama CC bachangeaka kaka mama tokokala nyonso te yango nalobi na bino bamama nyonso mpo boza na page ya mama CC soki omoni koza makasi na eloko moso olambi bapaya baliaka basepeli sala yango elubu yango otindeli nga na tie na page soki omoni koza na posa na okoma mpe mama tel moto alambi so ongi natia kombona soki omoni ke oza na posa opase live na yo en direct na page mama CC na kosala eloka ya demande na Facebook na yo mbala moko okoti na page nanga
olambi bato tu bamona ndenge ozolamba ka yo makasi na yo moko ya koloba nde mama sisi azoloba bamama bopartage baide na bino na biso to biso ngai ebolamba poisson to ebolamba poisson olakisi nga ndenge olamba poisson na mama sisi asalaka elubu boye me omona mutu rouge omona mpo otali mutu yango ko na grandeur kande na olamba ka boye otie nga mutu rouge na mawa mwana bia ndeko tolingani te tofinga mabe biloko olingi bato baza lokola midashu ndenge azofingafinga ntongo bato mosusu bazokima koto mabe tielanga ka mwa cœur yo otielanga meme na rouge ki motema mabe non nayebi te kua oyo olobi kofi kobotama kofi bien kobotama congolais pardon na dimine moto na nga mpona mafuta na nga lokola eza ebele kaka mafuta na nga eyebelisa sauce na nga ya madesu natie na nga mai te odimine moto soki mpo otiaka otie na yo comme tu veux loka madesu afrique so lala me madesu na biso ya poto amesi elemaki oyebi madesu na biso ya congo non elembi te madesu ekota moyo elemba esengi pardon madesu ya poto ayumelaka yango te voilà vraiment natiki bino nazonga apres mpo madesu eza no makasi tokozwa ata nyonso awa te oyo eza première partie tozonga na deuxième partie natia mpe mai ya loso na nga mpo nalamba loso le tozonga ezali ya madesu ebeli nango sauce mpe ebeli mbala moko totie na sani madesu yango ekende yango na kolemba merci beaucoup na bato nyonso bazalaki awa bato bazalaki ebele bamama Teresa Eveline mama Liliane namoni yo bato ebele bazalaki awa mama Marlène aussi bonjour merci tokutani après parce que sauce na nga natie moto doux tomate na nga ezobela kitoko sauce na nga yango oyo na otiala madesu mais so ezali madesu na biso ya poto ewumelaka nango te madesu ya kishasha ewumelaka makasi du coup natia ok madesu ya kishasha ewumelaka makasi tozela madesu elemba tozonga mpo bomona mama Marleta bokota mata mama Teresa bokota mama Liliane bokota na 17h20 nazongi na live mpo madesu na biso tolembisa yango kitoko kaka bino soki elembi te baoganga basupporter bagangi je crois fo totika madesu na biso tomonani ka air moko merci beaucoup bisous à tout à l'heure bye voilà